Ma mission TV, le miroir du monde. Gentili atika maloba o kimbuta yelaki bisongo. Kimbuta maloba na ya pamba ana. Mais lelo ya makambo te kin bopeto ya makambo ya buzoba te. Kin bopeto ke buka bongisa. Kin bopeto ya maloba te. Tango batu baye population oye ko kota. Alors encombrement on en a surcharge ya basalité nyonso na mai nde e sali pont ekita et daté très longtemps faut babuka yango. Bougumestre wana c'est makila ya Gentili. A makila na bisote. A Gentili akuti mutu moko boye azaki wana bongisa pete. Ngado beto ngana obangi lokote pona biso polele. Gentili akuti mutu moko boye azala kawana pa zala wana. Gentili fo longola bato wana. Acheli bato moko boye to ibite so bakobongisa ba. Ba bongisa bango depuis Kimbuta ki atikeli biso Gentili. Gentili neta yesiko. Aya lobi kin bopeto. Aya bopeto na awa. Bopeto akin bopeto ye Gentili abuka nde pont oyo. Asala pont oyo abuka yango. So buki pont oyo. E maloba kitoko. Bola kisa kuna bota kuna liboso. Bomoni kuna bazako buka ba osasa eloko na ibi eloko ba osala te. Soki ba buki yango. Suka sekreza ko buka yango pi Gentili bi bopeto. Est-ce que bopeto ko sale mal ba quartier? Ba buka pont oyo mo yozo mate ponde e ko mukuse. O ezelo côté. O ba sale le côté. Ponde ngeza ba salite zo ya ngwane kangami a. Ti e ko mata o ezelo côté. Ba buka kaka, ba buka ngo batonga nde batongaki mopono, batonga nde batongaki o eza côté ya nini ngwana. Ya sonde batonga. Biso toza décision ka batonga. Soki batongi bongo wana biso to pemi. Ponde ngeza bo o eza na ngwe lo côté. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV, le miroir du monde, Bandeko Balandi, Mbote, Bissekrebi, Solo Penabo, Kamatsami, et Toye Awa Solo Penza, c'est Tinder Moussandi, Biangibiso, pour que mon abongo boni, Bayi, quartier Kimbangu, na commune ya Kalamo, Mingi Penza, na direction Bongo Boko, mon appoint à Bongolo, Boni, si ma biso Bongo Bosoto, et Tondi, et tout moins que tout moi, tout le Bapena Sota, Penasina Mona, et Poussi Bisobo, et Sika, Casto, comme on a Bongo Boko Basali, Babengi Bongo Kin Bopeto, Bangon de Bako, mécanisme, ni Bongo Solo Pena, Basali. Sala boy sika na tina ete penza bosoto e longwa lo ndenge bantiko bengi biso na bikola ba parolobi bokena na kota na biso likambo ya pont bongo lo pamba te makamwa so mako tombola boy longo bonite na tika na pesa mbote mbala moko na ndiko Didier Matondo masuka ma depuis États-Unis ndeko mbote mbote bino ndo boko sa mosa ya kini bopetwa oui biso sika makamwa nyeso ngo tambola bon tozo sa musala ça dit on a tout biso batu ya anako tout ça musala biso uniquement pour nous évacuer plastique mais dernièrement tout ça semaine on a qui mo ebele longwe mais mbule betiye lisusu eza ko kamwa te parce que kini ya bopeto ki chasse ezate kenan tout ça la ngo tango eye ça dit faut prévenir mambo belé pour bopeto kini zo senga jour moko te za bopeto ya mukolo bikolo poto ba ko lité bopeto esila Sika bâti bino pas gouverneur to bozan kata service à gouverneur to bozan service à part. Bon tous ans kata anako za na contrat na hôtel de ville un hôtel de ville biso za uniquement pour na longola plastique mais biso tozo sala net le lo ya ki photo sala mais to salite parce que to monument ma eza mo likolo photo sala ndé lobby vendredi à pour to ba évacuer mamboza. Et bon to komona ngambo e na solo penza ba bisalelo ezali bongo ko timola kasi atako solo yango timoli soki bosoto mamba ba déchet ko tikala o sika e ko sala ka moko ko sote yango na lobby boye c'est-à-dire pour na compte ya bopeto ya Kinshasa bopeto ya Kinshasa do senga te to sala kaka eza mukolo moko te ya samedi te senga be ba jour ebele pourquoi na lobby bongo omoni bopeto bopeto batu basala ngo za batu so moni ba bopeto akine simba te parce que to wela mingi bopeto parce que batu nde basala ka propriété wana premièrement il faut to sala toutes les façons que il faut l'état tcha ba moyen na yo lo ba chaque jour kuyaka ku évacuer ko longola ba biloko yo parce que so mbule beti ata bo kire donc ya kaka esa ekundi po eza la bezo senga que non ba service eza la moins mingi ya ba que non chaque jour kuyaka ko longola soki kangami to ya ko longola mais to ya ka te kaka soki sande to ya ka ndeta chaque jour to bi que non to kenda musa to ye to longoli yango po eza la bezo senga l'état a sala acha ba moyen
pour trouver bakosunga parce que tous ça bande de belo basala musalo parce que partenaire na biso za anako pesa biso mo mukie ko ba futa batu mais l'état a simga biso te soki l'état okota soko occupé biso mambo au mona keno bopeto za partout za na kini mobimba yesenga keno faut ba moyen e senga keno pour tout ça misalo na ndenge sengeli to moni ma volonté ezali maloba nini ko pesa na ba konzi mboka batia pe anako maboko kukie mosala wi sala malomba bon ngana o senga kana ba konzi mboka ba osunga biso po na bopeto ezala parce que bopeto basala ngo za bato so bino bobosani bato weli bopeto ngono bopeto akine simbaka te il faut osala ba effort ko yeba ko sunga ta jeune olanga naza to za plus de 50% to sala misalo mais partenaire na biso za anako apesa biso mo muki na ndenge ye a évacuer biloko ay mambo sana ngo mais na compte ya l'état hôtel de ville faut yeba ko sunga biso mambo ebele po anini c'est-à-dire batu bazar ba responsable batu beto sana ba musala c'est-à-dire na ngai moko na kokate na moi possibilité ya mo siko na anako asunga biso mo muki ngo na senga ba konzamboka papa Félix papa pacificateur Kamere ko ba osunga bana yo na musala to sala parce que eza intérêt ya mboka eza intérêt mboka ba osunga biso et ozala bien matondi mingi baso pena bandeko ba ko senga lisungi sepo ya intérêt ya mboka se bandeko bazali penzinga zinga bandeko bazali penzinga zinga bongo bakolanda biso to kamata mwa ba intervention bandeko ebele pambate bo esika efandi bato ya lolengi nyoso solo pena to yibete bako bika sika malamu tete ba boki mbela na motambusi ya yambo ya enguma producteur sa mboka Argentine ngobilambaka opération kini bopeto solo penza eximba Simba pe esika moye na tina ete so pena mpetwa ekota pote baninga babika boye longo bani na tikini bongo bona na intervention bande mususu peto kozonga na sima mbote papa toza awa na bongolo ekaboli kimbangu na yolo na kauka yo toza bongo papa biso to loba boye yo moko nanu tala na nomoni salité seni ezongiti ngaza mwana yolo na vana na wacha tuzo sala boyo solution na biso kaka bakamata babuka moni babuka pon oyo yozo mate ponde ko mukuse o eze lokote o basali lokote ponde ngeza basalite zo ya ngwane kangami awa ti komate o eze lokote babuka kaka babuka ngo batonga nde batongaki mopono batonga nde batongaki o eza kote ya nini ngwana ya sonde batonga biso toza décision ka batonga soki batongi bongo wana biso to peme pondenge eza bo o eza nango lokote tomoni pena o pena ko lokote atande bazo timola kuna ba olongola mais lokote po sanité yango ekanga miti ba mo nango te yango ekanga miti sikoyo ozo moteze lokote babuka po biso pe banda na biso za valeur osengenya papa Argentine ngobila o lancer opération kit bopeto ye tozo senge pa na ye akobukela biso po sinon ta akolokota bibembe nda lokota na makelele ozo comprendre po bambula pena makati soke ye alokota bibembe aya kobuka seso na nga to buka boy kolongola boy eze lokote aya kobuka soka buki atongi wana nde bien mais o eze lokote po ba sete ngo ezongiti ata yo moko po le mbule roya ba salité o ekende wapi hein papa tozo senge pa na ye biso to lingi ye to poni ye solution na biso ya ko sala biso musala o bongolo o pe umeli to boti bana awa bana bakole bana babali kaka mudelo aya ko buka ngo ye moko mukonzi aleka nanu awa na presse oya bongola leka ya kotana musala ezalia o ba osala kuna zelo côté pour salité roya kaka ba setango eleka pena ndenge zakate salité ezoya ezoleka na pont wana sava mais soka rezo tele makaka ezelo côté ferisa leka aya kotala ngo biso to voter ye aya ko sala biso musala o wana biso to sepema oya ya kolongola ka ba salité o ezelo côté problème ngeza awa place o salité o ebandi lelote ebandi depuis kala depuis Kimbuta qui a tikeli biso Gentili neti aye sikoyo aya lobi kin bopeto ayana bopeto na awa bopeto akin bopeto ye Gentili abuka nde pont oyo asala pont oyo abuka yango so buki pont oyo e maloba kitoko mais Gentili so maloba teke ayene mutu neta la bota la kuna bola kisa kuna bota kuna liboso bomoni kuna bazako buka ba osala eloko na yebi eloko ba osala te soki ba buki yango suka sekreza ko buka yango puis Gentili bi bopeto est-ce que bopeto ngo sale mal ba quartier bota la salité neza
na ba quartier bato ba boka ba salité. Est-ce que yé salité kuna tine côté wana awala ba kamunyo swana Gentili on de l'autre pona ngai na koisa bino polele zake bopeto na kata Kinshasa za babuki nano oyo bandi ko na malema ti wana Félix Tshisekedi président de la République akoyo kapé atalibi a mboke bongi ete salité za kimbangiste yango tala université munene zawa yango kalate dindagana ngai lobi na dindagi na kata mai na isi musaka sala ate me na dindai lo na mai mo ezana me na isi no polele ke kin bopeto zate maluba kin bopeto zake baya babongisa biso kin babuka oyo so babuki yango bopeto zate ba oyo babesa petrol so essence so ki nini mazout ya ba mituka batu so babuki yango c'est fini salité ko zate mbule betao mama so mbule betao na ebite so ki yoko leka awa na ebi o journaliste o leka awa te mais na betelo polele ngabike Gentili atika maloba o kimbuta yela kibisango kimbuta yela maloba na ya pamba ana mais lelo ya makabote kin bopeto ya makambo ya buzoba te kin bopeto ke buka bongisa kin bopeto ya maloba te yo kin bopeto lengo la sahara bo beleke il faut abuka mais tandis que bino moko peuple ozali ko vanda na nzinga ozali ko prendre soin ya ba ozali ko prendre soin ya ba poubelle na binoté ya ba saleté na binoté est-ce que vous êtes sûr que Jacqueline Ndongo Belande faut bana ko kotela mandako ya bino papa ko eta bon c'est bino siko bino moko ko vanda merci maman on a maloba mo kitoko lobiona on a pona Gentili on a toko tiango de rabike pona point Gentili il faut ta ba chef quartier na ye chef de rue na ye talande ba boka matiti tabo matiti na kati ya mai aw ezaka Gentili yo walobani kimbuta salité bando kimbuta mais so baboki salité aw babenga ndano Gentili ne woka salité babenga te combien mutu moko boy mais so Gentili azana bato na ye apesi mbongo ti ngana oka apesa mbongo so combien na ko besa muta mbongo wana te mais apesa mbongo moko boy mais mbongo wana chef quartier chef de rue mutu to boka matiti na kati ya mai bakanga mutu moko la police ezali bakanga mutu moko eloko te mais salité hernios balongola salité meta salité bondia yo ko beta bebo c'était et pas yo babengi Jacqueline Ndongo le gouvernement de la ville yo ko bosa bozana ba chef ne mo ko tu ko bozana ba chef de rue bozana chef de quartier et puis bozali na bourgmestre na mboka oyo et puis plus précisément bourgmestre yango pa vanda kaka na commune na bino moko ya Kalamu pona nini te ko beta c'était likolo na ye et te ke yene mozali ko sala malamu te kaka yo ko condamner babengi le gouvernement de la ville merci ngai pona ngai na ko kota ba gouvernement ya bourgmestre te bourgmestre wana c'est makila ya Gentili a makila na bisote Gentili akuti mutu moko boye azaki wana bongisa pete ngado beto ngana obangelo kote pona biso polele Gentili akuti mutu moko boye azalaka wana pa zala wana Gentili fo longola bato wana acheli bato moko boye to ebite so bakobongisa ba bongisa bango pona ngai na mona ke ache bato na ebo so ba bongisa bongisi salité yango ne vandia ta yango wana lobi na tongo mama leka lobi après lobi pa mko so mona salité kutondia elo na betelio donc mingi kolobete mais na sengi merci awa tozali na veni Bongolo pont pe Bongolo en face ya université Kimbanguiste commune à Kalamu merci papa na kozala bref pont oyo est daté très longtemps avant l'indépendance depuis 1954 tant batongi à l'époque là qui quartier Matonge quartier Rankin, avant comme Matonge, elle est quartier Rankin. On est belge mtatonga qui pont oyo. Les Rwanda Kimbango quartier Kimbango zalagite et Suga kaka yolo nord yolo sud. Awa nyos elle qui vide nyos makale elle qui tepe ngabe elle quitté. Et elle qui vide c'est pour les Rwanda maizo le calibrement ba saleté elle quitté. Tango batubaye population oyeko quota. Alors, encombrement, on a surcharge à la salité, on a maï, et sali pont Ekita. Et daté très longtemps, il faut que yango batonga pont Yasika et Matangomba. Depuis 1954, quartier Rankin. Alors, bêta calcule-t-il le coxique combien d'années? Modernisation, basala qui a funda kota soni kafute. Babuka ki kimuta tiango likolo, o peso babuki ba tiango likolo, et ko zalabi po ese kiti. Ata basali ba manœuvre ko kirango mais pont ese kiti et ko simba li susute
Bon, Gentini ngobila to sepel na ye azana amour ya kosala to komona mais pona ba condition oyo circonstance oyo e kosimba te ke ya kokire yango po ba kire yango aventure mais tala ba poubelle yango ezongi nango donc e kosimba lisusu te faut batala pe durée ya pont hein faut pas démolir yango durée avant l'indépendance papa. Avant l'indépendance, ba Belge batonga ka yango, calculer temps, durée nango. Pont essayer quitter ko simba souté, donc kirage ko simba te. Donc solution na mukuse babuka pont yo kaka. Bandeko balanzi to ko biobe na mosa na biso awa na balabala enene bengi na kombo ya bongolo. Oinga mosusu kuna bomoni bongo boni basalite solo pena mokangami kaso ngambo yo bomoni solo mpetwa ezali ete to sabino ete solo pena bokomona boni bisalelo ezali kotimola e kotimola solo pena mabele makala mopa ko bwaka ngo nte ya mopanzi kasi bayimbo ka basengi ete atako bongo ya motu ya so ezali ete ya kubuka na no gbagba ye to benga pont ya kobuka neno yango ya mbala ya mbopo te batombola yango mwa likolo soki yango etombo mwa likolo ndeko pesa makasi pe makoki na mai soki ata konvula enoki ata ko solo pena bosoto ba moye moye kanga mesika moye ezali te boko mona bongo boni bandaka bayimboka ekomi mokuse ba solo pena bakima bandako ma bango kaso enga mosusu to moni bongo université Kimbanguiste solo pena pa yapi bana bayaka bongo solo pena ko ya kotanga na etelo ya likolo to bengi bongo université kasi bayimboka basengisi eloko moko konzi ya mboka batala na ino likambo loye likambo ya babala bongolo solo pena babeli mongongo makasi na kosenga na mokonzi ya mboka ayokela bango mapamba te soko esalimi na lombango te ekokuma solo pena makama miike mingi pela moko na mwana mboka Jotingo Bilambaka gouverneur ya ville province ya Kinshasa atala na ino likambo ya avenue bongolo kubuka gbagba yeye kontunisa kotombela ngo te ya likolo ntina ete pesa makoki na mai maleka na boye longo boko mona bongo solo pena boni mosale ko salema na sima mokongo mangai lolenge solo pena bandeko ba ko luka lolenge ya kobuka po te babongisa na tina ete bandeko ba fani zinga esika moye bakamata bonsomi makambo ya kozili to benga ko inondation awe koma tambula ya mayanzi to benga ka ebeti sengi solo pena bayimbo ka badida pamba te pont ezali na se solo pena soki basoto moye mokangami moye maye le kabo elongo bani ezali te to komi bongo na suka ya linaka na biso ya mokolo moya to kitaki awa se pa ko ba mbongo na cadre émission na bino mbongo na matondi mi na baso e bandaki biso te ya bozi bisika to pesa mbote na ndeko dide matondo masukama depuis États-Unis d'Amérique pela moko ndeko na ndeshe bana mama na sublime to pesa sumbote ya kafu ndeko Saint Marcel le ngona ndeko volder ki na suma caméra kasi bandeko nyoso benga bino papa Sylvain likambo ya mama mimi affaire à Congo central solo penza olobaki moi boy longo banité na suka ya linaka na yo mona o tanki makoma ndeko so ba mongo no to sengi solo pena bolimbisi to lobaki te na ndenge ya koluka kopesa bino pasi kasi to pesa ka manda kisa bodi boy ndeko ba pesa kiso nde yango pe to lobaki manda kisa na sengi solo pena bolimbisi ndeko moko ya ko benga so papa Sylvain sengeli pena solo penza o loba yango na tina ete ngai pe motema mozwa ki ma sengi solo pena bolimbisi na maso ba ndaka biso ba ndeko so ya ba mongo ya bangala sengi bino bolimbisi na malobe bimaki na tango ya émission de baki ya mama mimi tukute mikozali koya abotika na malamu. Ma mission TV, le miroir du monde.